kolala kolamuka eza activité chaque tongo soki nkolo abateli tokopesa merci tokonetole tokosanzola ye oyo eza petit déjeuner nayebisaki bino vraiment naza enrimé bolibisi mais les devoirs nous appellent et seigneur na surtout continue mosala nous allons on dirait qu'il y a un petit déjeuner avec Proverbe 30-30 combattu mais jamais abattu avec Jésus nous ferons de victoire et nous irons de victoire en victoire. Nazu de pêche moko ya lelo ba uti otinde langa na tangango awa. Merci tous autres travailleurs na bino nyonso. Na monde bozana ba souci ya mboka na bino ezo sala malamu. Nangonga oyo biloko bo ezo sala na Congo esengeli bana Congo ba fungola vraiment matoi bala muka pe ba stopper makambo. Alors RDC Gédéon Kyungu, un criminel hors pair, adhère à la majorité présidentielle et s'est dit prêt à témoigner contre Moïse Katumbi. Personne ne pouvait s'imaginer du tout dernier scénario du fameux général John Numbi, qui pourtant officiellement est suspendu et est l'homme le plus écouté par Joseph Kabila. En effet, d'après les informations qui nous sont parvenues du général Philémon Yave, et de Jean-Claude Yave, John Numbi, qui a tué froidement l'activiste Floribert Chebeya, a proposé et donné des injections à Kalev Mutombe pour que Gédéon Kyungu entre triomphalement dans la ville de Lubumbashi et adhère officiellement à la majorité présidentielle. Kalev Mutombe a érigé son quartier général à l'hôtel Grand Caravia de Lubumbashi où il a tout boutiqué. John Numbi est en contact avec Gédéon, rassura à ce dernier que le gouverneur Jean-Claude Kazembe viendra les chercher au village Malembo ce jeudi 11 octobre 2016. Qui est Gédéon Kyungu? C'est un tueur, un anthropographe. Il mangeait les organes de ses frères sans pitié. Il tuait les bébés, les mamans et les papas confondus. Il violait les femmes, il volait les biens d'autrui. Il a eu à tuer et à bouffer la chair d'un prêtre de Kilwa Kasenga qui voulait le faire raisonner. Après plusieurs cavales, le grand criminel de la province de Katanga s'étant rendu auprès des éléments de la MONUSCO au niveau de Mitwaba, accompagné de sa femme et de ses enfants, et il sera acheminé à Lubumbashi. Il sera logé comme un petit prince par Joseph Kabila, le Rwandais, le criminel. Ce n'était que suite aux critiques des ONG des droits de l'homme que Kabila aura honte et l'arrêta pour le faire juger à Kipushi. Condamné, il sera transféré à la prison de Sapa à Lubumbashi. John Numbi prépare un coup avec les éléments de la garde républicaine et attaquant la prison aux environs de 10 heures dans le but de faire fouiller les criminels dans la forêt. Son terrain de jet habituel, communément appelé axe de la mort, comprenant Mitabois, Puerto et Kiloa. Pour distraire l'opinion nationale et internationale, sa femme qui était à la prison de Kipushi sera transférée à la prison centrale de Makala Kinshasa jusqu'à ce jour. Mais avec l'entrée triomphale de Gédéon Kyungu, son mari à Lubumbashi, sûrement elle quittera la prison de Makala. Quelle relation y a-t-il entre Gédéon Kyungu et John Numbi? Comment Kabila, les Rwandais, avait peur de perdre des élections en 2011, John Numbi avait proposé la création d'une milice, Maï Maï, dont le chef serait Gédéon Kyungu. Au cas où Kabila perdait les élections, débiterait la sécession. Ainsi, John Numbi a créé et armé officiellement Gédéon Kyungu avec des Kalachnikov, avec des Jeeps Land Cruiser. Mensuellement, Gédéon recevait des billets de banque neufs en provenance de Kinshasa que John Numbi en personne transportait directement jusqu'à Lubumbashi. Kabila, le criminel rwandais, oubliant vite les mouvements qu'il avait créés dès qu'il parvint à tricher en 2011, il attaquait l'aéroport et les environs de l'aéroport de Lubumbashi sans être inquiété. Gédéon vient témoigner contre Moïse Katumbi, étant donné que Moïse Katumbi exerce une force pression. Donc, Makamba Moïse Katumbi est allé bisoter wana za bagena bango. Donc, ezali ba message au batindeli na musikoyo
natangi pe natangi libino pour vous avoir conscience parce que awa na petit déjeuner tu as qu'à développer, tu as qu'à raisonner. Net lobby tu raisonner qui sur les animaux malades de la peste. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Ils ont n'engagé moko de tilo. Batunu so ba profiter mais batu belé baza frappé na buzoba na kindoki na bases oye babango na ba vidéo bazo sala oye babango na ba solo bazo beta. Comment en plein 21e siècle tilelo batu bazo continuer ko interviewer Ngwanda et pourtant Ngwanda il faut abimisa na biso colonne 5e colonne na place Ngwanda abimisa biso 5e colonne. Il se fait passer par un journaliste extraordinaire. Il se fait interroger par des gens qui se disent intellectuels au lieu de lui poser des questions sur la libération du Congo. Et ils font le fan club et ils font que Ngwanda puisse devenir vedette. Et pourtant, Ngwanda est en train de distraire. Allez-y comprendre. Donc, décembre, Oyo, Ezali, Bango ou Biso. Mais si c'est mon côté, Ameka Kobimisa clip, Tonzembo, Yakobini Sabatu pour na bonne année, Kobeb Sabatu conscience na bango, pour na Kobima lokola ba kolabo. Mais yo Congolais, la Mouka, Mutumoko te a distraire yo, abimisa yo na ba Nzembo, ba clip, ba biloko zangatina, parce que ozobina pour kufa lobby. Or, soko boy kobina, oboyi ko sambela na l'église ba pasteur kolabo ba pasteur oyo bazaba incivique o ba teaka sur la révolution parce que christianisme est un mouvement et révolution. Jésus-Christ avec 12 disciples, 12 villageois, il les a enseignés, il les a formés à résister à l'occupation romaine. Peut-être autant à la Bible mais christianisme est un mouvement et révolution. Moutounyo surtout comme chrétien, à esprit ya ko bundela ba droit na ye ko bundela mboka na ye. C'est ce que Jésus a fait avec les 12 pécheurs. Alors, ceux qui ont le chrétien, et qui ont dans l'église, pasteur, ils ont le miracle. Ils ont condamné les gens Congo. Ils ont le occupation en Congo. Ils ont continué à s'embêter. Ils ont un vrai bandoki. Parce qu'ils ont encouragé les gens à distraire. Yo Congolais, la mouka, moutumoko ta distraire. Yo, bima na ba église, nyonso, pasteur a condamné ba agresseur et RDCT. Tokende kaka na ma église les gens qui pédé et commis partout muta la promotion ya qui pédé na ba vidéo na ba théâtre eza Caleb alobi aza chrétien azali pasteur to azali évangélique mais ba ya na groupe na bango na richesse lokola pédé et richesse ça sali promotion makasi ya qui pédé les gens qui pédé ils ont battre plein na ngona Kinshasa muta sali promotion nango ezalaki groupe ba chrétien. Et ce groupe chrétien, pour les chrétiens, il ne faut pas ça la publicité à qui pédé. Allez-y comprendre. Donc, Ezali, Mawamingi, Caleb à côté ici qui pédé dans RDCP, à ça la grande promotion à qui pédé, mais à cause de Kaza chrétien. Un visionnaire, Awa Eza, Sentinelle TV, Nalinga Kaba visionnaire, Balandanga. Au moins, un visionnaire, Azana vision, O Batumusuba Anamote. Un visionnaire, Azali, O Amona Kamakambu, O Batumusuba Zomonate. Barwandais bazo préparer un faux coup d'état calamité. Boromonango ba préparer un faux coup d'état ezaka pour nous distraire bato. Un faux coup d'état wana ba ko sala ke Moïse Katumbi mutasali yango. Un faux coup d'état ba ko sala ngo ke John Numbe mutasali yango. Mais ezali nango faux coup d'état pour nous lemisa bino pour ba monique Congolais a décidé ya kotelema. Alors eloko makasi biso to ko sala biso tozo senga na ba leader bana poto, ba mikiliste, ba yanke, ba kota makambo. Émission oyo na sali yango pona ko kubenda to ko la musaba na poto. Oyebi ta mouvement la sape bandi, eza mouvement poto. Vienyaka père son âme, l'enganche a lancé mouvement nae, il était comment bien sapé, bien parfumé. Viva la musique et na papa Wemba na ba Kester ba King Kester paix à leur âme ba zu idéologie à sap ba memi ango ba évangéliser na banze bonyonso ba yembi ba matebu ba yembi ba nini eza idéologie utaki na biso ba na poto bien parfumé bien sapé à tellement ni manette amike tout idéologie ba récupérer qui on a ba wenge ti idéologie et panzana lelo so ke na Kinshasa
au moins bazolo bela ba léopard ya sap bazolo bela ba saper bien que ba petit na bazali ba victime de la mode pour na kat na ba ta saper mo bazate parce que pour nous un saper il faut la allureux, il faut y avoir ambianceur, il faut y concorder ba couleur tout et tout. Ba petit ce sont les victimes de la sap oyo ba yeka kandenge ba lobaka ba innocent way. Mais tellement makele les tchama ki na ba na poto ba embrassa eloko ba yebité. Yango mona ba petit les bazo kende ba débat, bazo kende ba voyage, ba ola ta bien te ba petit ba sangisi, bilamba simanda tout et tout et tout simplement parce que ba victime de la mode. Alors nazo senga na ba na poto akala. Nazo senga na ba mikiliste nyonso. Congo ezali papa mama na biso. Congo eza mboka na biso. Bien que tokimaka Congo zaï tanga bubutu parce que ngwanda na ba ibu na ye ba bengana ka biso. Baboma biso tokimaki bango toye poto ekomi ko kamusanga lelo ngwanda oya bengana biso na Kinshasa na tanga zaï aya ko koma leader ya biso o tozana poto toya poto kala to banda poto kala même ba mendo lelo ba Tshisekedi ba Iyaou bazalaki bato ya IDPS bato bayaka poto ko bwaka ngunda awo bangwanda tokima bango. Alors il faut ça la liboma maladi pour obimisa ngwanda lokola visionnaire na yo lokola leader na yo ye mutu akimisa biso Kinshasa et bo sala kana ye ba vidéo bo tunake ba question et pourtant mboka ezo kende. Alors eloko kaka biso ba mikiliste likambo faut biso ba mikiliste to somba makambo ndenge to lancer makambo sap ndenge to lancer siko système à libérer mboka congolais tele mato benga na mboka tala ba musicien congolais et ça la musicien moko te ayembeli Congo et ça la musicien moko te azo dénoncer makambo zo salam. Ba Congolais ba bimaki na 2015 na janvier ba uti bimaso na 2016 awa le 19 septembre. Est-ce que Wera bimaki? Est-ce que JB abimaki? Est-ce que Kofi abimaki? Est-ce que Patrice abimaki? Pourquoi bango bazo bimate na peuple? C'est parce que baza acheté, c'est parce que baza ben civique, c'est parce que ba communauté la carte système. Yango nozo mona Kabila yebi ka kokufa ye moko te ko bomaka bango moko po ba kolabo ba incivique. Alpha Blondy a un Congolais. Alpha Blondy a betaka ba concert na poto azo be mamba Congo. Alpha Blondy a sali nzembo azo critiquer pouvoir président tu dois partir. Makambozo na Congo. Soko ba musicien congolais, ba théâtre, ba star ya Congo baza wapi. Ngonga yango yo tolito mona ba Wera ba Jibe, ba Fali ba Fere, ngonga ngoyo ba yembela. Occupation ba tel sa peuple ba benga na Kabila. Soki basali yango te Kabila kokende ye moko te akokende na bino nyonso tout botikala jamais kosala théâtre botikala jamais koyemba botikala jamais kobeta sous concert d'ailleurs to pekisa bino ba concert bo beta sous te bo moni nde bozo nyonga maintenant bo nyongi te. Alors awa nazoke nobele la bana poto ya kala mikili masolongo banda na Paris na oyebela bana ya la Firenze bari tata bari papa ki tata ba sikio ba ege ba twana nyonso tout o bazalaka tout autour ya Nyaka tout autour ya Vieux Bokul ya Kinkester soki bokoti likambo te bilamba ya poto elengi nango ezala na kini tala bilamba to bosomba na poto bokoki ndi Kinshasa te poto kona bakomba esengeli to bimisa mouvement oyo bana ya Firenze. Imagine-toi kulutu nanga lokola Modogo Jean-Franco Fer na Roni Modogo tala effort nyonso bazo sala po balobela festival de Cannes tout ça contre bango te za culture mais tango bazo sala ba promotion ba festival de Cannes vient nanga Modogo yebi ke to solo la na petit na yo Roni yebi ke na vient to solo la na pe pasteur na bino communauté et kozala malamu na ba manifestation tout bozo sala ko lobela sapa ko lobela nini bo lobela makambozo le kana Congo sinon te so ko sala yango te mikolo ko ya boko ba ko permettre ka bino so bo lobela makambo sala te naza ko senga na bana nyoso tu ya Firenze to kota makambo nazo senga na bana nyoso tu ya Poto ba Marceline la Parisienne ba Malubo Mboka ba Koko Waya Batabu Fatu
Marai, Thérèse Demo, Gianni Faye au théâtre, Jean Molaï, Lipati Thérèse, Denise, Lipati Denise, Iskola, Nzawissa, Betty Bis, DS, Marquis Le Quartier, Benvino Taye, Poupa Mado, Semble Matama, Aïde Chungu. Na kota Angleterre, na omona Gianni Kaluji, où il y a Tambour, les Valois, sali album, na zomona Wabanko, na zomona ba jeune union surtout, ba yemba, ba sala ba maramboa, mbongo contre mbongo. Donc, beaucoup tamakambo. Na côté à Switzerland, na zomona Joe Mubiala, Kawakubo, le lokoma politicien, aux amalam vraiment, ndenge bozali ba porte standard ya SAP, kuna na chaton de fond, kuna na omona na Neuchâtel kout, na Neuchâtel, na zomona na canton de fond, kuna na omona na Neuchâtel, na omona Titi le Valois. Ba idéologie oyo Kofi abenga yo le pape de la SAP. Ngana vanda na yo, to développer na yo, to betisa ba grand-père Bozi, ba King Kester, to sala ba mobile ba retour sur scène à Victor Eleison, be fort wana oyo Kofi abenga yo le pape de la SAP, appellation bien contrôlée. Nazo mon abinoté. Ba vieux ba Kantani Boma, oza président ba musicien congolais na Paris. Pourquoi pas ko sangisa ba jeune yo surtout sala nzembo pour na benga na Kabila. Ba mutombo mwana bute que je salue. Pourquoi yo oyo simbara flambeau ya presse congolaise le kola lelo ba vieux bolo baza shooter. Pourquoi boko ko télématé bo ningisa mboka. Alors nazo mona ba Selezino, ba Marie-Paul oyo achicha belesi oyo asimbaka kina kangaka kin oningisa bawera na bajibe na kin ozalaki mesiko banda okomi Paris ozo yo kanate heureusement mwana na yo Selezino aso continuer musala d'autres ozo senga na batulokola ba manager ba sikio ba Gianni Kaluji mbongo contre mbongo Simon Mbongo Trabet Matari ba Jean-Luc Mukoko na Belgique wana ba Fafa de Molokai na Paris fale moi na Japon Tovando Milando na Italie effort nyo surtout obli salaka ya ko bimisa sap ya ko bimisa poto en tout cas nazo bek binone bange balobaka bokota likambo ngamogo Didier Forme na kotango déjà avant idéologie zara moko mvoata to tikate mais il faut yeba sika kolala faut yeba pe sika okotsa mbongo idéologie zara yango na pe pas de contact na n'importe qui lelo ba rwandais vraiment ba comme ko tout abiso tala gouvernement mobimba ya république et ezora ba kuluna ezu ba criminel et memi ba on a katia lubumbashi na katia Kinshasa pour ba ma population oyo il faut ba diriger likambo futo sila nango likambo il faut sila ba fi lokola ba Marceline la parisienne ba tabu nani bango nyonso tu wana et puis Aminata obibi na ba témoignage na ba pasteur bandoki banini ngongango yo sala ki Aminata la reine Aminata na yebisa ki olongola kombo reine Aminata parce que eza sirène ya Bankovia comme princesse ya Nzambe Aminata. Donc bandeko nyonso tu oyo ba tombola bendele peut-être na bosani ba kombo tout et tout ba Robi Modogo ba Titi le Valois ba Joe Mubiala soki bo s'associer na révolution ya Congo place tout bozo que no lobela makamba sap place tout bozo que no lobela makambo ni ndenge bolobela makambo ya bilamba mouvement bilamba lelo ba petit tout na kini même na ba village ba koma ba saper même dans le village, comment ça pas tout ça coiffe et ça idéologie à biso bana non biso to memango to pesa ngo ba vie king na ba vie beaucoup ba memana king ba petit wenge ba zo ba kokama kamute lelo ba petit ba innocent nde bazo ko telingana na makambo wana alors tozo senga na bana Congo mutu esala ba universitaire bato akop bato nyonso tu o bavanda na poto likambo o kolobate ko nga italinga te nga kutu na koma français nga kutu Congo na ke soutenir Congo za mboka na yo Congo za héritage na yo bien aimé soki Alpha Blondy o yaza ivoirien à côté makambo à Congo a combien plus forte raison qui a interpellé biso ba congolais biso oyo tango so ba biso ko pasteur asala la politique te pasteur sa premier politicien za nzambe mutasala politique botanga Bible bien
Moïse azaki général d'armée, David azaki général d'armée, azaki prophète, azaki chante, azaki sacrificateur, azaki pe moyembi. C'est-à-dire na nazo sabino ke soko salela nzambe oko sala ngote. Eza mama mingi bolimbisi, vraiment bolimbisi, eza mama mingi. Allô? OK. En pleine émission dans 5 minutes. Donc, bo keba na makambu oyo parce que biso toza bana na nzambe et sengeli to yeba makambu ni tout ça. Donc na wuti vraiment comme sabino que makambu eza grave. Mboka zo kende et sengeli ko ba grand prêtre ou ba grand prêtre ou ba bimisa la sape ou ba bimisa il était comment mobala bien coiffé bien parfumé ambiance oh le Afrique molanda soki peut to embrasser ma Congo to sa ma minene peut to sauver ba congolais vraiment ezali interpellation na zo ben couche nyoso intellectuel ya ba voyou ya miibi ya cop mais sur aux congolais ceci te concerne parce que mboka na biso ezo kende Kabila zo préparé ko sala ba tuerie azo sala ngo déjà ko balkaniser mboka pe ko kaba ba richesse na biso na ba pays nyoso ça pembe na ye po yatika na pouvoir pour ba boto la biso Kivu ba boto la richesse na biso kaka biso mo nde to ko libérer mboka to zelate ba américain to zelate ba chinois na ba japonais biso mo so to sali unité biso mo so qui conscience et rappeler biso ce qui m'a conscience comme na mutu na biso to ko libérer mboka. C'est vrai que tous allons collabo, c'est vrai que tous allons bongo na bateau bazali na ba idéologie à mabé. Alors to ko kende na ba discussion te, to ko ke na so te parce que ngwanda e moka loba nini to tika ko so na biso to sangana to libérer mboka. Mais na ba discours na yenyo solera na ba vidéo au lieu bimisa 5e colonne ya ya ko kabola ya ya ko finga ya bimisi même ba jeune o ya formé pour ba finga ka bat na TV ba finga ba mama batu boke cha ucho payer ba prix en tout cas bande kunanga na bec bino na bondeli bino le Congo c'est notre pays le Congo nous appartient hymne national à Congo et je sais que dresser vos fronts longtemps courbés donc ils allaient interpellation déjà hymne national ils allaient sacré qu'on défendre nation qu'on dresser front à Congo oyo ba si je tire ngo ba humilier biso tozali na capacité wana tozali na bato ndenge na bia ba yanke onyo surtout ba jeune premier onyo surtout ba musicien onyo surtout bo limisanga peut-être son atangi comme na ote ba Gloria Bulukutu bato wana nyo surtout ba sala ba Lijo Kwempa bato wana nyo surtout ba sala ba Stino ba Ready en tout cas ngongango oyo bo la kisa eloko Congo apesa bino bozo msela ngo Congo bo to libérer Congo ezali comme na biso nyo surtout na ba marche na ba wap to s'organiser ba musicien ngongango sobo yembeli Congo te sobo libérer Congo te yebaka ngo na bino na ba na bino na 4e génération na bino to bando lukara bango opération to yebi ndaku to yebi batu babando kimaka pe ekozala mystique parce que to kolanda bino pe to kosila na bino vraiment kola buka tongo ya lelo ezala ki interpellation ya ba yanke ya ba jeune premier bakota likambo tozwa libération à Congo ndenge tozwa likambo sap ndenge to propager sap lelo comme religion munene tant on a ba religion parce que nazo sala éloge na ngote mais nazo ba réalité parce que nazo homme de culture lelo maramba bilamba et comme religion bien que biso ça soit chrétien mais ils ont empêché biso de reconnaître que ba religion mususu yali par exemple lelo église le quoi kimbangise par nango ezanini soilo to libérer Congo. L'église de réveil par nangwezani sur le but de libérer Congo parce que batouana ba collaborer na ba Rwandais au ba Congolais na Congo nzambe nzambe ni bozo sambela mutazo bo ma peuple na yo au lieu telemela ye yo zo embrasser ozo yambaye batouana to kokanga bango to sambisa bango parce que baza ba ennemi à Congo vraiment kolala kolamukeza petitité nzamba pesa bino onction Samson mayele na nzambe kota na moko na yebike ba msuwa melaka noa bazawa ba msuwa se drogaga puissance à Saint-Esprit quand en quatre nabino elongo la bino kwiti boyo kanga pe mouvement auto l'ensemble biso tout ba na poto akala biso tout ya poto tangwa zai biso tout umela na poto biso tout bana makambo ya bilamba makambo ba concert ya poto ya bon chic bonja to tika na bon chic bonja poto tika na te ezala na ngame to kota na makambo libérer mboka merci
Merci Tobé Nani.